Nayambi. Nabatoto soko mibenga des chrétiens. Nous la vivons déjà. Yesu Kristo azali okati na biso. Matangi oto tangaka ezali maloba na ye. Il est roi bayokaka maloba na ye. Yango na totangaka liloba na ye, toyokaka liloba na ye, tokangaka tobombaka liloba na ye, pe tosalelaka liloba na ye, po azali mokonzi. Tokosanaka likambo wana te. Ezali te ntango bakotanga liloba ya Nzambe oyo baotangela moto te. Baza kolobela moko wa biso. C'est lui qui s'est manifesté. Il est présent dans notre vie à travers sa parole. Yango na nganga Nzambe pe akoleka wana po aleisa lisusu ateya lisusu. Moto azali na matoi bakoyoka. Mo azali na makasi ya kosala. Bandeko moto pastoral na biso ya mokumu ezali koyeba pe kopesa lokumu na misa. Tokomi sikawa ntango toyokaka mikanda misantu. Tokosenga na baye nanu bakangi batelefone na bango te bakanga yango to batya yango na mode silencieux. Litani ya yango ndakisa ya losambo mpe ya boyambi wa bakristu ya yango esalaki te bato basusu bayike bandima kokoma bakristu. Liloba ya Nzambe lokola likomami obuku ya bikela ya bapostolo eteni ya bitano molongo ya zomi na mibale kino zomi na motoba baso na bokebi tolanda litani. Onte ya bato ba Yerusalemu emakamwisi masalemi mingi na maboko ma bapostolo. Bayebanso bayambi bazalaki kosangana motema moko ombala sandi ya Salomo. Moto mosusu ameki kosangana na bango te. Nzokande banso bazalaki kokumbisa bango. Bayambi bakomi mingi mpenza. Babali na basi bayike bayingeli kolingumba ya mokonzi. Bato babandi mpe kobimisa bato babokono mobalabala. Balalisi bango kombeto mpe kokitikwala. Na elikya te ntango Petro akoleka elilingi ya ye eleka ata likolo ya moko wa bango. Bato mingi bazalaki kouta mboka penepene na Yerusalemu. Bazalaki komeme bato babokono to baye bazali na bilimo bya mbindo. Mpe bango bonso babiki. Bandeko liloba lya Nzambe
litangi ya mibale mpo ya kolembisa bandeko bakristu bazali konyokwama santuliowani akundoli bango te kristu abibeli ye liloba lya nzambe lokola likomami obuku ya boyebisi ngumbamo eteni ya yambo molongo ya libwa kino molongo ya 13 bakisa molongo ya 17 kino 19 na bokebe lisusu tolanda litani. Ngai ndeko wa bino Yohane, biso na bino tozwi bokonzi, toyoki minyoko mpe tokangi mitema na Yesu esanga. Nazalaki esanga, Zambi nateyaki liloba lya Nzambe mpe nasakolaki kombo ya Yesu. Omokolo mokonzi, elimo akiteli ngai, sima ya ngai nayoki lolaka lonene lokola bazali kobete lengule. Lolaka lolobi, mambi ozali komono koma mango obuku mpe tika yango epai ya babiklesia sambo ya Azia. Na mibongoli mpona tala soko nani alobi na ngai. Tala boye, namoni bitelemisi bya mwinda sambo bya wolo. Okati ya bitelemisi namoni mwana wa moto. Alati elamba elai. Akangi yango na nkamba ya wolo oloketo. Awa namoni ye, nakwei oboso bwa ye lokola moto awe. Kasi atieli ngai loboko la ye na molai, alobi. Obanga te, ngai moto wa yango mpe wa suka. Nazali na bomoi, na waki, kasi tala. Nazali na bomoi obileko na bileko. Nazali na mafungola maliwa mpe maboka ya bawa. Bongo, koma mambi omoni. Mambi malelo mpe mayema koya nsima. Bandeko, liloba lya Nzambe Zambi amoni mokonzi esengo na oyo ayambi ata amoni te. Alleluya. Bandeko, mwana wa Nzambe akomi moto.
Sima ya liwa ya Yesu, mokolo sima ya sabato na kutokwa, bayekoli ba Yesu basangani esika yoko, bizibeli bya ndako bikangemi, zambi bazalaki kobanga bayuda. Yesu aye atelemi oteyi ya bango alobi, boboto na bino. Elobi ye bongo, alakisi bango maboko na mopanzi. Awa bamoni mokonzi, bayekoli basepeli mingi. Alobi na bango lisusu, boboto na bino. Lokola tata atindaki ngai, ngai pe natindi bino. Sima ya maloba maye, apemeli bango pema pe alobi, bokula elimo santu, masumu mamato bino bokolimbisa makolimbama. Masumu mamaye bino bokolimbisa te makotikala na bango. Kasi Toma moko wa bazomi na babale oyo bakobengaka lipasa azalaki na bango te ntango Yesu ayaki. Bayekoli basusu balobi na ye, tomonoki mokonzi. Kasi ye alobi, soko namoni bileko bya sete maboko maye te, soko nati mosapi yokota ya sete te, pe soko nati loboko bomopanzi moye te, nakoyamba te. Sima ya mikolo mwambi, bayekoli basangani lisusu ondako, pe Toma azalaki na bango. Bizibeli bikangemi. Yesu aye atelemi oteyi ya bango alobi, boboto na bino. Na sima alobi na Toma, tia mosapi mwayo awa, pe tala maboko mangai. Tanda loboko pe tia lango mopanzi mangai. Tika kobete tembe, kasi yamba se oyambi. Toma azongiseli ye, mokonzi wangai pe nzambe wangai. Yesu alobi na ye, oyambi nzambi omoni ngai, kasi esengo na bato bakoyamba ata bamoni te. Yesu asali na ino makamwisi masusu mingi omiso mabayekoli, makomami obuku eyete. Kasi maye makomami awa, makomami pote oyamba. Yesu azali Kristu, mwana wa Nzambe. Pe pote ozwa bomoi kombo ya ye po ya koyambi pona. Batata, bamama, bandeko, bana banzambe, boboto, bondeko. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Tozali kokoma. Esengo. Ya seko ya mokonzi wa biso Yesu Kristu. Kandela ya basi. Ezali na ino kopela pote
wana Kristu asekwi esengo yango ezala na kati na biso. Lomingo eleki tosanganaki awa ebele toyebaki tosepelaki Kristu asekwi. Oso mobimba moleki tokundolaki likambo wana ya sekwa. Lelo lisusu lomingo ya ibale tala biso tosangani lisusu awa na ndako ya Nzambe mpona kokoba kosepela sekwa ya mokonzi wa biso Yesu Kristu. Po Santo Polo ayebisi biso soki Kristu asekwaki te mbele boyambo ya biso bozali. Mes frères et sœurs, les dimanches passés, nous étions ici nombreux pour célébrer la solennité des solennités, le Christ est ressuscité. Durant la semaine, l'octave, nous avons continué cette ambiance. Et aujourd'hui, nous voici une fois de plus réunis pour le deuxième dimanche de Pâques. Lomingo ya lelo ebengami mpe lomingo ya ngolu ya Nzambe. Dimanche de la miséricorde de Dieu. Pour Christ oyo asekwi. Christ oyo asekwi moko ya biso alingi te tozwa ngolu ya ye. Le Christ qui est ressuscité et qui vient nous ressusciter voudrait que nous partagions sa miséricorde. De goûter miséricorde d'Aïe. Soko ligaka mfumo okena mboka moko okosala nini okosenga nini soki omeki batiaki bitekuteku oloba wana mfumbwa oloba te kasi soki osimbi pla mosusu olobi mfumbwa olobi yango wana okute yango. La miséricorde de Dieu, mes frères et sœurs, ça s'écoute. Ngolu ya Nzambe ezali likambo monene oyo moko asengeli kokota na bozindo na yango. Yesu Kristo asekwi amemeli biso ngolu na ye. Yo moto sekwi na Yesu Kristo esengeli mpe ozala na ngolu ya Nzambe. Bongo ngolu ya Nzambe tokokota na bozindo na yango na sango elamu oyo toyoki lelo. Bayeko balandaki Yesu ntango bakangi Yesu bango wana bakimi baliekwa bakimi Yesu akei babomi ye bango siko na bobangi wana bakomi kobanga Bayuda balobi biso tosala nini lokola bayeli te biso mpe toza bayekoli na ye tokende tobombama. Bakei na ndako moko bakoti batikali kutu na salon te bakei ti wapi na chambre mpe na chambre basali nini batiki porte akofungwama batiki fenetre akofungwama basali nini bakangi yango. Omoni bobangi ndenge esalaka bokangi yango bango mpe bazali kobanga. Ngolu ya Nzambe likambo wana tosengeli koyeba ngolu ya Nzambe elongolaka bobangi. Ngolu ya Nzambe elongolaka bobangi. La miséricorde de Dieu chasse la peur, la crainte. La miséricorde de Dieu. Yamona pote alakisa yango polele ke amemeli bato ngolu ya ye awa Yesu Kristo asekwi akomi na nzoto mosusu kalakala ntango azalaki na Kana. Esika asalaki nini abongolaki mai na vi
ntango azalaki na kanda wana azalaki kaka wana bisika mosusu azalaki te ntango akendaki Kafarnaum azalaki kaka wana bisika mosusu te ntango akei Betani azalaki kaka wana bisika mosusu te kasi ntango Yesu Kristu asekwi akomi bisika biso akomi na nzoto ya nkembo nzoto oyo ekoki kokota bisika biso yango wana ata bayekoli bakangaki ndako na fungola babakisi kadena soki bafungola mibale to misato te tomona bandako mosusu ya mibale misato ekangaki ko ata bakangaki yango Yesu Kristu azali na nguya awa komi na nzoto ya nkembo ya kokota na bandako ntango akoti epai bayekoli bazalaki bayeba bandaki kobanga liloba ya liboso oyo ayebisi bango boboto bozala na bino la paix soit avec vous shalom ya wana nde elobaka shalom boboto bozala na bino ngolu ya Nzambe eyaka na liloba wana la miséricorde de Dieu vient à travers cette phrase prononcée par Jésus boboto bozala na bino soko lingi kozwa ngolu ya Nzambe eloko ya liboso bokutani na yo na Nzambe présence ya Yesu Kristu ntango Yesu Kristu ayei amemeli bango ngolu na ye esengo ekoteli bango la miséricorde de Dieu c'est la présence de Jésus si nous voulons goûter à la miséricorde de Jésus, goûtons sa présence. Yango wana, awa tozali bayekoli baye, Yesu Kristu akozala na biso ntango nyonso. Tokosala makambo nyonso elongo na ye, tokosala likambo moko te totie pepe. Comme Jésus nous apporte sa miséricorde, sa présence dans notre vie, nous allons tout faire avec lui et nous allons rien faire sans lui. Boboto oyo Yesu Kristu amemeli biso pe na bileko tala ntango amemeli bayekoli baye atali bango alobi tala bakota Yesu Kristu asekwi Yesu Kristu azali na nzoto ya nkembo kasi alingi kolakisa na bayekoli na ye bilembo ya bolingo oyo ememaki ye te na suka te na liwa mpe na liwa ya kuruze yango wana bilembo bikozala na kati na biso. Nous devons avoir des signes de la présence de Jésus dans notre vie de foi. Bilembo tozali na yango basusu balobaka Yesu ye wana kufaki asi asekwaki na kuruze mpo na nini bolongoli ye na kuruze mpo na nini botiaka ye na kuruze esengeli bolongola ye mpo esi asekwaki. Yesu oyo asekwi toyoki na sango elamu ya lelo abimeli bayekoli na ye na bilembo oyo azalaki na yango wapi na kuruze alakisi bango bakota na maboko pe na mopanzi mpona kolakisa bato elembo ya bolingo. Elembo ya bolingo elongwaka te, alingi biso bolingo suka te. Elembo ya bolingo na ye ekolongwa te. Kuruze oyo biso tokotia na bandako na biso ekeko ya Yesu Kristu ezala wana mpo te tomona bapota oyo ye azokaki mpona bolingo oyo ye azalaki na yango mpona biso. Ngolu ya Yesu Kristu ezali kotinda biso mpe tofungola biso tomona bolingo oyo Yesu Kristu
Christ alingaki biso na nzela ya bilembo wana ya mapota. La miséricorde de Jésus nous amène aussi à ouvrir grand les yeux pour voir les signes de son amour pour nous. Ngolo ya Nzambe ezali lisusu soki okoti na bozindo na yango omilobi soki ngolo ezali lisumu ekoki kozala te. Soki olingi kokota na bozindo ya ngolo ya Nzambe obandi komanyola ndenge ozali kosumuki mpe ndenge osengeli koboya masumu na yo. Po soki oboyi masumu na yo nsima okende kozwa nini bolimbisi bwa Nzambe. Ngolo ya Nzambe etambolaka na bolimbisi. Kasi Nzambe akolimbisa yo na nini? Nzambe akolimbisa yo mobele soki oyebi mabe nini yo ozali kosala. La miséricorde de Dieu nous amène à prendre conscience de notre état de pécheur. Et après avoir pris cette conscience-là que nous sommes de pécheurs, en pensée, en parole, par action et par omission, nous avons commis des péchés. Et kosuka wana te ngolo ya Nzambe kotinda biso tokende epai ya Yesu Kristo po te tozwa nini bolimbisi. La miséricorde de Dieu nous pousse à aller vers Jésus pour recevoir le pardon. Yangwana na sango elamu oyo toyoki lelo Yesu Kristo aponi baye tindeli bango pema apesi bango pema mpe alobi liloba moko liloba kitoko liloba oyo eboti sakramento ya tumela bato baye basali masu bino bozali na nguya ya kolimbisa bango nini masu. Yesu Kristo moto alobi yango po moto nyonso oyo alingi kotondana na ngolu ya Nzambe. Tout celui qui veut être rempli de la miséricorde de Dieu doit commencer par prendre conscience de son état de pécheur et faire la démarche pour recevoir le pardon. Et Jésus nous dit aujourd'hui, dans l'extrait de l'Évangile, une phrase qui a fondé, qui a créé le sacrement de la confession. Ceux à qui vous remettez leurs péchés seront naïokité. Leurs péchés seront pardonnés. Sacramento ya wana. Lelo tozali kosepela ngolu ya Nzambe. Ngolu ya Nzambe bombele soki moko wa biso azali kosalela sacramento wana. Sacramento ya tubela ezali mpona bato balingi kokufa te baza kobanga te. Sacramento ya tubela eza mpona bato baza na bomoi mingi mpenza bato balingi vi. Soki olingi bomoi olingaka yo moko olingi vi sacramento yango wana. Sacramento ya tubela ezaka te mpona babage. Sacramento ya tubela ezali mpona mokristu nyonso alingi kotondana na ngolu ya Nzambe. Yango wana Yesu Kristo atikeli biso maloba kitoko boye. Tosalelaka sacramento yango. Tosalelaka sacramento yango. Ezali elemo oyo tokotondani na ngolu ya Nzambe. Kaka mpona ngolu ya Nzambe, Yesu Kristo alingi te liloba na ye toyoka yango epai ya batindami na ye akotinda bato bamemela biso liloba na ye. Na kati ya sango elamu bayekoli ya Yesu Kristo bamonaki esengo nini oyo bazalaki nango na Yesu Kristo. Bakandi liloba kitoko Yesu Kristo ayebisi bango boboto bozala na bino. Mpe nsima Yesu Kristo alengisi bango lisusu na maloba kitoko ndenge azalaka na yango. Nsima alimwe atiki bango po te bango bakoba koteya. Talaka boye moko na bango
kombo na ye nani Toma azalaki te akendaki bakopo toyebi te me ntango ye azongi bayekoli balobi mokonzi azalaki awa mokonzi ayebisaki biso makambo te azali na bongo Toma aboyi koyoka liloba ya bandeko liloba ya Nzambe oyo eleki epai ya bandeko tosala keba soki tolingi kozwa ngolu ya Nzambe si nous voulons bénéficier de la miséricorde de Dieu nous devons ouvrir litoyi na biso toyokaka liloba ya Nzambe oyo bandeko na biso bazali koyebisa biso yango wana na litangi ya yango na bikela ya bapostoli bakokende bisika biso bazali kokende bazali kotika bikela bazali kosala bikela partout où les apôtres passent ils posent des actes yango wana buku wana totaki babengi yango acte des apôtres moko ya makambo oyo bango bazali kopose ezali nini koteya bato liloba ya Nzambe toyoki wana na litangi ya yango ntango bato bayoki Pierre azali koteya liloba ya Nzambe bato bazali kobongola motema bato bazali komema bato mpe litangi wana esuki nini bato babiki na nkombo ya Yesu mpo bayokaki na esika wana tozala lokola Toma te Toma ye asalaki nini atie te Toma ye asalaki nini ngai nakondima mobele soki namoni soki natie mosaka soki biso tolingi kozwa ngolu ya Nzambe tosalaka tembe te totiaka tembe te tondimaka yango wana ntango Yesu Kristo abimeli Toma alobi kotia tembe oyo ozali kotia tembe ekomisi yo mobola ya boyambi. Tu es pauvre de la foi. Il ne faut pas douter, il ne faut pas exiger. Il n'y a que ceux qui sont pauvres spirituellement qui doutent, qui exigent. Yokozala ndenge wana te. Ya wana Yesu Kristo ayebisi muta Toma yaka. Chasiko musapi na yo akosekaki yango. Yaka kotia musapi na yo. Atiaki atiete. Esika wana Toma ayekondima pe abimisi maloba kitoko maloba maye biso soki tolingi kokota na ngolu ya Nzambe si nous voulons vivre la miséricorde de Dieu si nous voulons goûter à la miséricorde de Dieu wana pe esengeli ezalaka maloba na biso mokonzi wa ngai pe Nzambe wa ngai mokonzi wa ngai pe Nzambe wa ngai moto oyo alingi koyoka eseko ya ngolu ya Nzambe akoloba maloba mana mokonzi wa ngai pe Nzambe wa ngai. Bandeko awa lelo tozali kosepela eyenga ya ngolu ya Nzambe tokanga nini? Frères et sœurs, comme nous sommes en train de célébrer les dimanches de la miséricorde de Dieu, que pouvons-nous retenir? Liloba oyo tokoloba ezali ntango Yesu Kristo bandaki kobimela mosantu moko kombo na ye Faustine. Liloba moko ebima: Jésus, j'ai confiance en toi. Yesu natie motema na ngai na yo. Liloba wana yango nde liloba esalisaka bato mpo bayeba ngolu ya Nzambe. Cette phrase-là aide le chrétien à vivre et à goûter à la miséricorde divine. Jésus, j'ai confiance en toi. Liloba wana ezalaka liloba na biso ya ntongo olamuki ata olotaki bandoto ya couleur terre noir et blanc esali lokuti
Mais yo ntango olamuki liloba ya liboso ebima na monoko na yo Jésus Yesu natie motema na ngai na yo. Boyebi banzembo mosusu soki oyoki yango na ntongo wana journée mobimba nzembo yango ekosala nini eza mosu. Kasi liloba wana Yesu natie motema na ngai epai na yo Jésus, j'ai confiance en toi. Ezalela biso lokola banzembo wana ezalela biso lokola liloba wana lekisango mokolo mobimba olingi kolia loba Jésus, j'ai confiance en toi. Olingi kokende mosala zongela liloba yango. Olingi kosala nini to nini zongela liloba yango. Mpe soki olingi kolala oza na mpe yango tokanga miso zongela liloba yango. Jésus, j'ai confiance en toi. Liloba moko kitoko, liloba moko kitoko ya mokuse oyo biso tokoki kokanga na lomingo ya lelo bisika biso tokokende po te toyeba ngolu ya Nzambe, po te tozwa ngolu ya Nzambe, po te totondana na makoki ya ngolu ya Nzambe. Se liloba wana Yesu natie motema na ngai na yo. Bongo misa ezali mpe esika enene oyo na etape ya misa ozali koloba yango. Ntango koti na ndako ya Nzambe loba yango Yesu natie motema epai na yo. Quand tu entres à l'église, Jésus, j'ai confiance en toi. Ntango koyoka liloba Jésus, j'ai confiance en toi. Etape moko ntango nganga Nzambe akotombola nzoto ya Kristo otali yango liloba nini Jésus, j'ai confiance en toi. Ntango Yesu Kristo akotombola keno ya oyo ekomi makilama Yesu Kristo Yesu natie motema na ngai epai na yo. Ntango kokula kominio ozwi yango na libelia ozongi epai na yo Yesu natie motema na ngai epai na yo. Ntango misa ekosila ozali kokende na ndako te okokoma se liloba wana yango nde liloba ekolakisa biso eyenga ya enene ya lelo ya ngolu ya Nzambe. Oyo aza na mato ya koyoka, oyo aza na makasi ya kokanga liloba ya Nzambe, oyo alingi kosalela liloba kitoko boye